Ce qui mène d'habit à terre, na comprendre que premier pénétrateur qu'il faut, deuxième il faut, nga mène dans le Congolais, ba nanga baba Congolais, na ça bande bana Congo, tout le Congo qui est népoté, na région de Kaya peuple. Mais pourquoi pas pour la main? Pour la main de ma donc on va pas se voiler la face. Combat est commis à Bakan. Donc na katia combat, batu ya Katumbi Bazali, batu ya Kamere Bazali, batu ya Failou Bazali, mais netuyo tozwa occasion te pe ndenge na lobaki tout au début de mon intervention que au bandai comme on a nanu sur tout te batu baza curieux au bazolanda biso na RD Congo, même moi-même ya koyeba Pierrot Itela yo ozana kani si ezali simple réponse na makambo bimara na baki non soki na zu Pierrot Itela na batu msupe balobaki na soko zu Pierrot Itela a éclaircir biso to yebi que yo européen biso version vraiment oyo ya solo balobaki que période où Madame Ada Bombole a koufaki paix en tout cas à son âme. Balobi que Ada Bombole mutu abomaki parce que abandeki ko bimana propre mwana na ye a mwasi yangwana abomaki ye mwasi na ye. Version ni lokopesa. Dans quartier Mboko yo, il y a des combattants. Babala, ba Sénégalais, babala, ba Tunisien, babala, ba Égyptien, ba Italien, ba Belge, ba Allemand. Bon, je suis quoi bana wana baza ba métis non? Ceux qui banana lelo, balingi ba servir RDC Congo Mboko ya papa na bango et causer problème. Moi je pense non. Il faut pas tout ça la loi par rapport à Bisso. Il faut pas tout makamti par rapport à Bisso. Problème il y a Moïse ali 50% congolais. Ils allaient le côté que Nazaro Bango lelo no bango depuis kala moi ils allaient ko gêner ngaité la situation. Pourquoi? Parce que le yo monsieur César nanga tout ça congolais 100%. Le ba au travers na kata gouvernement kata parlement baza ba congolais 100%. Le ministre de la justice autobenga ministre de la justice ali congolais à 100%. Le nom mène ali congolais à 100%. Quel est leur bilan? Kimbuta qui est gouverneur de Ville Kinshasa ali congolais à 100%. Bilan les alliés. Qu'est-ce que c'est alliés? Démarche ya peuple mokonzi. Ils allaient bien. Et puis comme on a ka peuple mokonzi. Ils a comme et c'est ça ma case mais ils ala comme on a et ça mandeng les alliés. Tant que obina beaucoup a changé façon comme les lois ya solo là. Ngana ki mutali boso na lobaki ke bokechu azana rôle ya ko jouer na kata combat. Le monde des a ko évoluer. O kende lo na Gabon. Moi ça président bango azali mundele non. O kende na Côte d'Ivoire. Moi ça président bango mundele non. Ok, on peut se basa pour ça basa battre kolo mususu. Mais ba bibi kolo mususu mais be kolo wana et bon marabi sauté bon marapé ba peuple ya président wana té. Mais nakani si problème il est passé Congo na Rwanda to vivre yango na pourtant aux alitant ya nani. Tant aux alitant ya Moïse Katumbi. Omoni congolais tango zangi baseki. Tango jui bayini. Et loko to lingi to yebité. Bienvenue sur RD Congo Info. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve pour vous animer 5 minutes avec César Ngadi. Et aujourd'hui, c'est Vérité Polele sans tricage qui reçoit un vaillant combattant au nom de Pierrot Itela. Omoni combattant na combattant, soka de kepa nangai. Azala na kombo na ye oyo ngai na bengaka ye. Pierrot Itela na reprenango à chaque fois. Pour boye ba ke na benga ke vaillant combattant parce que boye bi ke Pierrot Itela bato ba umeli na combat. Pierrot Itela azali combattant oyo abandaki combat na objectif Congo. Après a continué combat ti lelo atikaki na maboko ya RCK tant basali RCK zagi plateforme moko boye et regroupaki ba combattant nyoso tu ya mokili atikelaki Mosala na Martin Sali boyebi ezalaki pour 6 mois tilelo Martin Sali azali donc on fera pas de commentaires binomoro bo comprendre. Pierrot était là le vaillant parce que na hiver en plein hiver Pierrot était là ça qui grève de la faim
na Paris a vendu pendant plusieurs semaines. Tomonaki ba combattant ebele ba yakite mingi ba komi ko ya ba komi ko bimisa ba maladi ngana ko rapiote docteur mutapekisa kingai mais Pierrot Itela a vanda grève de la faim ti ba ambulance ba pompier a mindele ba ye ti Pierrot Itela à côté même hôpital a risqué qui vinaye donc pour na combat donc pour dire que chacun de vous comme combattant azana histoire na ye donc ezali ngam na robetango parce que ngape nazala ki tango babandaki Pierrot Itela bonjour. Bonjour grand maître César Ngadi. Pierrot Itela ezalaka esengo mingi soki na zuyo na émission ya vérité pour na RD Congo Info. Je vous signale que Pierrot Itela azali ba combattant oyo ba salaka ba émission partout te ba monaka ekar na RD Congo Info et puis yé abandai ko défendre ngai spécialement RD Congo Info en particulier ngai banda kala parce que tout comme on a ba combattant lelo échanger d'ailleurs tout en parler on a kati il y a émission ba combattant ba comme on a battu à pouvoir ba comme on a battu belé mais avant tout ezalaki ceux qui journalistes salikaka émission na muta pouvoir a comme collabo mais Pierrot Itela azalaki combattant oyo abandi ko défendre liberté d'expression liberté à ba journaliste que journaliste azana droit ya recevoir mutunyoso mais Pierrot Itela ça date de longtemps Pierrot Itela Toyoki yote, Tomona rayote, na ba vidéo, c'est dit à quoi? En tout cas, merci mingi na question na yo surtout et ça l'est vraiment bané ton monanité. Dit à quoi? Au moment un moment donné, ce bolobaki, faut jamais recul mouké. Au moment biloko mingi tolobaki, les lo oyo, tozoma ba résultat na yango. Et puis ndena lobaki que si qu'on azali engagé dans mouvement politique. Donc, mouvement politique, c'est une discipline belé, et c'est une réserve belé, et c'est mingi belé, et c'est kalate. Moi, liberté, tout ça, n'importe quoi, n'importe quoi, sur n'engagate. Tant que vous visez, moi, les colos, il faut que vous ayez une discipline belé. Il y a un silence dans le dit à moi. Ok, donc Pierrot était là avant tout. Indépendant na développement ya émission na biso to salanga na yo parce que to loba makambo ebele lelo to bandana nous na likamoko moni internet et comment na vitesse ba comment lem suko créer ba masolo msu pesa la solo msu pe lukuta na so profiter parce que yo zali mutumoko o combattant o bando za mingi pe azalaka na Adam Bombole. D'ailleurs que je salue en passant à Zolandabiso, c'est sûr Orlandabiso. Nelingina yeba omoni makambo bimara na baki non soki na zu Pierrot Itela na batum soupe baloba na soko zu Pierrot Itela a éclaircir biso to yebi que yo européen biso version vraiment oyo ya solo baloba ki ke période yo madame Ada Bombole akufaki paix en tout cas à son âme balobi que Ada Bombole mutu abomaki parce que abandaki ko bimana propre mwana na ye a mwasi yangwana abomaki ye version ni ko pesa biso priorité. En tout cas, merci pour la question na yo. On a zalo basiko za ko engager kengai. Ma titre personnel, bon, étant que aussi défenseur ya Ada Bombole na libanda ya Congo. Nazo ki nouvelle na ki na voyage. Akomaki na voyage dans une nouvelle wana plutôt na ba réseaux sociaux ndenge bloqué comme mamaki. Mais c'est ces engrais na aussi le romoko soko ebi mutute ezali passe pendant ko ça ba commentaire ya mutu na yebi monsieur wana très bien na vanda na monsieur wana na vanda na bana ye na prendre belé bana ye eloko zo balanga siko ya naza ko mwana te silence ezali biloko naza ko pas na ye abinanga bi si tu n'as rien à dire il faut en avoir tranquille. Qu'on va prendre le bâtir. N'est-ce pas prendre le comme souci pas naïe affection à papa na bana. Le lorsque tu as Facebook nangai, namoro bana bana nangai, je t'aime. N'a ma fille nangai, je t'aime. N'a ma bana nangai bali, je t'aime. N'a prendre pas na mona ke. Bova na tal boza kolia, ndenge papa ça na affection pas bana ye ngabi. Oh, donc biso tout ça makamwate. N'a prendre le romoko, ndé papa ko na bana. Oyebi et loko ebimi ya Ada Bombole bona boye ezali problème politique dans la yebisa yo yango et loko wana ebimi na pouvoir en place
Pourquoi? Parce que bango ça compter que Adam Mbole est au niveau équateur. À part Ndengelo Jean-Pierre Mbemba absent, ou ça représenter benza force équateur grâce à Adam Mbole. Et présence naie na ba bloc ou ba dialogue, c'est très important pour na coin équateur. Et comme il est sérieux que les avant s'engager na bloc oyo, ay mutuna makona ngote, a refusé que contre bloc wana. Raison pour laquelle pouvoir en place et maintenant qui campagne pour déstabiliser. Bah y a pas qui se va toucher na point il y a moi sinaye. Oui bien tous les jours sur Vandina Adam Mbole et les cacamis ça penser à parler sur moi sinaye. Et les cacamis pas parler sur moi sinaye. Parfois bon mais mayonnaise bon ça mais toujours et le qu'on a ils a toujours mon tournaye. Et le qu'on a est choqué qui biso bah tout aux arabes menaye je pense ma casse. Quand on est au wapi, quand on est au pas ya mon collègue notre journaliste Jean-Marie Kassanda. Il a monté opération on a entourage ya ba jeune ba ça entouré ba bimisi ba photo ba sali ba campagne mais ce qui est vrai les Congolais à comprendre na kanisi ba image au mona ki wana et la société pourquoi parce que ba Congolais ba non mais boza ko koma boza ko tia biloko oyo zana ba boza bilema na ngote ba ma mebelete bo tia et puis la question d'éducation elle est sous question d'éducation na kanisi ko za pembeni na za pembeni na ye na fréquenta ba homme politique belé à Congo na kanisi ata yo monsieur César Ngadi nano trouva monsieur Bombole na interview na ba situation moko oyo kelo qualifié aventurier to nezate. Ça dit que Congolais a l'ingé au salier moto pour un plaisir. Pour un plaisir au salier moto. Mais ce que tu as le lot, au tali la classe politique à Congo, au tali la sali liste, il y a des ventriers, ou liste il y a des bateaux, ça va dégager à Congo, là si on se trouve place Moroté. Nulle part. Et au stade le lot, on ça va magique à la mambébélé kala. Au tala que nan nasaran au mona situation qui fait que Adam Mbole ça ko gêner. Batma ça que quand Adam Mbole a porté la musique c'est un chef d'entreprise, c'est un père de famille qui est respectable. Vous comprenez? Alors salita ndenge wana dakanisi et ça passe pendant beaucoup na biso mais Moutaïbi, bateau, bayebi, Adam Mbole. Bayebi est très bien. Bayebi n'est Adam Mbole, ça a famille naïe, na bananaïe, na kanisi, ba croire na bloc en dengue on a été. Et raison pour laquelle campagne on a échoué facilement. Mais dommage, sur le Congo, tout ça la politique. Politique, les alliés guerre ya ba aider. Politique les alliés projet par projet. Mais les alliés terre contre na vie à bateau, ko déstabiliser bana, moi si, ko photo ya famille ya moto. Ko tiango pona ko sali famille ya moto, les passe. Na si ko ne choqué bana et choqué bana makasi. Bana ba ki choqué. Et ceux qui bana ba ki choqué, ils choqué na poignée. Comment heureusement que le couteau na sincère vecteur malembe le na ebisio na za ko confirmer na ba congolais tout que zala ki coup na politique ya Congo par rapport ya ba réseau ba yebi et kwana ki monté par notre vieux Jean-Marie Kassanda n'entourage ba monté kwana les mêmes personnes au basali campagne pona Adam Mbole les mêmes personnes sa campagne pona Moïse ba bloc belé au moins congolais tango zangi ba seki tango ju ba yini et l'autre lingi to yebité. On a répondu à moi. Ok, donc merci vraiment Pierrot était là. J'ai vraiment tenu à reposer aux questions Oyo parce que yo qui os vraiment proche à Mbole n'a pas eu réponse na yo et ko intéressé batunu surtout bazolanda biso sur RD Congo Info. Mais avant tout kota na mutuna o na ngai ko tuno na profiter ndengi o evokaki makambo ya dialogue na lingina bana position yo za pour dialogue ou bien contre dialogue. En tout cas dès le début na loba yango na loba na yo ko dialoguer et ça m'a bêté. Omoni mais il faut dialoguer dans un sens à dialogue. Surtout dans la minute où tout ça dialoguer nini. Omoni dialogue zali convoqué par le président actuel na stratégie na bango ngaza contre moi.
un contre-dialogue. Ok, donc on ezali position et priorité là, ezali contre-dialogue. Il y a façon oyo ezali ko salama. Bon, priorité là, donc on va pas se voiler la face. Combat et comme il y a camp. Donc na kati ya combat batu ya Katumbi Bazali, batu ya Kamere Bazali, batu ya Failou Bazali, mais netuyo tozwa occasion te pe ndenge na lobaki tout au début de mon intervention que au bandai comme on a la sur tout batu baza curieux o bazolanda biso na RD Congo, même moi-même ya koyeba Pierrot Itela yo ozana kani. Si ezali simple, réponse est simple. Hein? Oyebi, il faut total la signe il y a temps. Mais c'est César. Tant aux ezali temps il y a nani. Tant aux ezali temps il y a Moïse Katumbi. Donc, bakombo tangi choix na ngai ezali Moïse Katumbi. Donc choix et priorité là ezali Moïse Katumbi. Donc priorité là siko soki yo choix na yo ezali ya Moïse Katumbi. Toyebi que Moïse Katumbi azalaki na côté ya majorité présidentielle, na côté à pouvoir. Le lot donc ça comprendre bien priorité là azo travailler place moko na Francis Kalombo. Mais oyebi pour l'intérêt à Congo. Pour l'intérêt à Congo, pour l'intérêt à Congolais. L'adversaire à lobby, ba mille lelo juste pour sauver la nation nabiso. Lobby Moïse Katumbi, azaki na majorité présidentielle au lobby tout à l'heure. Lelo Moïse Katumbi à comprendre que pour sauver mboka oyo, il faut na camp ya peuple. Biso combat na biso loro banini. To sensibiliser ba Congolais, y compris ba na majorité présidentielle. Ba rejoindre biso na canabiso. Alors ce que le long monto ayoki message auto passé aye na canabiso. Mais pourquoi travailler été? Donc ngai le long ko travailler na Francis Kalombo ou azaka adversaire lobby, le Francis Kalombo va comprendre que intérêt ya mboka est menacé. Alors ce qui a un sens, il y a intérêt général ya ba Congolais pour travailler ensemble sans problème, sans difficulté. Donc, si je comprends bien aussi, donc c'est ok, donc Pierrot était la paix, l'OBP à quoi travailler, na mende à quoi travailler, na Zakari Bababa, donc à quoi travailler, na Mututu, au Yazal, la majorité présidentielle. Mais bien sûr, dans le moment où to bundaki, tolobaki, sensibilisation. Nous répété ce sous. Sensibilisation, c'est qui pour na battre au baki na bazala qui travaille na pouvoir en place. Ceux qui battent tout na bazakari, ba mende, tout tangi ba combo, ba région de kaya peuple na minute yo. Basa trouver na bon autour à table, to selon pour na mboka na biso, et l'autre ça pour na mboka na biso. Attention, batouana, ba li bien placé. Bazaki na ba système. Moïse, tant Moïse a na biso abike na boy troisième penalty. Parce qu'il y a baki premier pénalty qu'il faut, il y a baki deuxième pénalty qu'il faut, à boy troisième. Ce qui mène d'habitude à terre, na comprendre que premier pénalty qu'il faut, deuxième il faut, nga mène dans le Congolais, ba nanga baba Congolais, na sa bande ba na Congo, tout le Congo qui est néboté, na région de Kaya peuple. Mais pourquoi pas qu'on m'amène? Toi m'amène de ma nga m'ta besoin m'amène de ma bourmi ba. Ok, Pierrot était là. De toute façon, Pierrot était là pour Nangaï. Pierrot était là. Magambaza Koloba. Et ça pensa étonnante parce qu'il y a depuis Abanda Combat, Azalaki pour un rassemblement et puis discours naïe et tigal au changé. Il y a un batupé belé. Babanda qui condamné Pierrot était là. Nabakombo Oyo. Boyebi au Balobara. Que Pierrot était là. Collabo Bonaboui. Mais j'en profite aussi de l'occasion pour Nazwa. Version nayo nazwa ndengi yo koloba par rapport ndengi tomonaki bokechu na batunaye a peuple mokonji bakutanaki na ex premier ministre ya président Kabila bakutanaki na ye donc omoni ke bokechu vraiment akokutana na mutu a travailler na Kabila yo koloba ndenge. Mais eloko ba bokechu basali eloko oyo nanda koloba depuis longtemps. Tous adversaires politiques, mais on n'est pas des ennemis. C'est-à-dire que
ko solo là entre mutu azana kamosusu na kanabino so bozana tension ma bête eza ma bête na kasi tant baboke tu babengisa ki Mese Muzito ba meka ko expliquer Mese Muzito problème na bango o bazana yango na si Mese Muzito andaka bona ba vidéo andaka ba réseaux sociaux mais bazaki face à face ba solo ki kola bato mais pour ngai pour nanga ça me gêne même pas mais ils ont la condition que ma solo na est à la sincère est à la franc sans barrière pensée et sans stratégie mon corps ou il faut chose na mobulu lobby donc tant tout il a dit clair il a ma bête parce que na na bango banda kananga bi tous à l'enfermeté il faut que solo na batuana ko laksa ça dit l'homme sous comme ma bango na raison ko expliquer bango dans la douceur tout que et comme to bundisa bino pour na raison boye pour na likambo boye na kanisi bazali bato tamba so na Muzito azonga na Congo maintenant ça dépend na Muzito ayoka kinini a comprendre nini a quoi comment c'est ça le problème mais que ça monsieur azali démarche ya peuple mokonzi zali bien et puis comme on a ka peuple mokonzi ils a comme et c'est ça ma casse mais ezala kombana esa mandenge zali tant beaucoup obina beaucoup a changé façon comme lelo ya ko solo là ngana ki mutali boso na lobaki ke bokechu azana rôle ya ko jouer na kata combat mais eloko ngai na boyaki pe na boyaka na combat ya bokechu ezali ben institut na inutile ya kofinga parce que surtout bato ko na combat kofinga bato ba comprendre quand to salate omoni lelo oyo bokechu na pepe mokondi ba comprendre que kombeza ya kofinga te kombeza ya kosola tranquillement ko ça le change ya parole tant mieux bravo c'est tout. Ok, et priorité là, donc avant de marquer une courte pause, on va revenir un peu sur Katumbi parce que Olobi qui est au commis Mouta Katumbi, mais na salle d'émission na baninga no mususu ba combattant pour ne pas les citer Volcan yé alobaki que Katumbi a koki ko diriger Congoté parce que azali 100% congolais et puis mususu na yambaki alobi à part qui 50% et à Katumbi et le réseau gêné le sous plus eza chikose mutalobaki yango d'ailleurs batu bakolanda yango déjà balandi yango na RD Congo Info alobi eza likambo ya mwasi na ye parce que mwasi na ye azali rwandaise donc tant Katumbi soko un jour a commis présent mwasi na ye azali rwandaise mais ba rwandais baza koboma biso ba congolais donc moi si naye ya président de la République du Congo à cause de la rwandaise yo lobini mais obi mais c'est ça problème oyo ya ba congolais ba lobi bangi ba congolais soit balingi Moïse té mais ba boss na ke Moïseaki gouverneur katanga autant d'années ba boss na ke Moïse tango azo qui fonctionne katanga action na katanga tout congolais y compris baza ko ba presaki yango mais pourquoi pas akene plus loin que katanga hein non il faut toyer belo ko tolingi biso ba congolais tolingi nini na selo komoko situation za ko passer na Congo lelo que ça soit les combattants que ça soit les politiciens mingi baza ko profiter na situation yo pour na basala ba business na bango mais ba yebake peuple ya kokufa mboka za okende omoni problème ya Moïse ali 50% congolais ezali le côté que nazaro bango lelo na bango depuis kala moi ezali ko gêner ngaité la situation pourquoi parce que lelo yo monsieur César na ngai to za ba congolais à 100% lelo ba au travers na kata gouvernement ba kata parlement baza ba congolais à 100%. Le ministre de la justice, autobéga ministre de la justice, ali congolais à 100%. Le nom même d'ali congolais à 100%. Quel est leur bilan? Kimbuta qui est gouverneur de Kinshasa, ali congolais à 100%. Bilan est allé l'onini. Bilan ya Kimbuta, bilan ya ministre tout, ba ministre au bazakate le gouvernement ba congolais, ba bilan ba ngozali nini. Surtout tunani, tout ba congolais zéro. Nakanisi pour la monta défendre le Congo.
et demander à Congolais à 100%. Il faut monter la ligne à Congo. Déjà, à 50%, il y a 100 Congolais, déjà c'est bien. Pour ça m'engage que moi, ça allait bien. Tozana Katia Mbokoyo, il y a des combattants. Babala, Sénégalais, Babala, Tunisien, Babala, Égyptien, Italien, Belge, Allemand. Bon, je suis comme Banawana, Baza, Métis, non? Ceux qui banana lelo, ils vont servir RDC Congo, Mboko et Papa Nabango. Et causer problème? Moi, je pense non. Il ne faut pas tout ça la loi par rapport à Yabiso. Il ne faut pas tout ça par rapport à Yabiso. Dans le 50% Moïse, ils n'ont gêné personne. Au moins, bateau balingi tout kana difficulté longtemps. Moi je pense balobi que moi c'est Moïse ali rwandaise. Oui, surtout comme au Kende tina ba point. Ya ba basi, ya ba nini. Obiko vrai Congolais te ressources Congolais parce que tu es trop radical dans la situation. Et là, on a empêché les lots, bateau, pays, monsieur soutenir biso radicalisation na biso par rapport à ma campagne de Congolité. Je vois rien, mais quand simbité, le monde des a évolué. Au Kenya na Gabon, moi c'est président Bango Azali Mundele non. Au Kenya na Côte d'Ivoire, moi c'est président Bango Mundele non. Ok, mais babi bikolo mususu mais bekolo wana et bon marabi sauté bon marapé ba peuple ya président wana te mais nakanisi problème ya eso passé Congo na Rwanda to vivre yango na époque ya Kabila nakanisi tant président Moussa Yako to retrouver solution problème wana Congolais na Rwandais bazabi nemi éternel maté. Il faut penser de construire lobby à venir ensemble na ba peuple rwandais, na ba peuple ougandais, burundais, bangolais, Congo Brazza tout autour na biso. Tout est bazabi nemi na batu éternel maté. Ezali système to na sikoyo, yango zo na biso ba buso ba oyo. Dans ce temps où président oya koya après Kabila. Ensemble na équipe à en place na ba congolais pour trouver solution moko ya bien auto vivre peuple rwandais peuple congolais tant dans l'époque il y a maréchal Mobutu. C'est ça le problème parce que les oyo to vana ba rwandais autant d'années ba congolais combien ba bala ba rwandais combien ba congolaise c'est à dire mixage mo salama wana alors surtout que na ba système wana confiance à l'éternellement génération future il y a bana biso tout qui est dans héritage à confier confier salamine na 15 ans il y a pouvoir il y a tout en place maintenant présent koya ensemble avec les Congolais to vendre tout à table c'est ça le vrai dialogue auto banga dialogue le vrai dialogue il y a nini que to vendre tout à table maintenant to vendre autant d'années 15 ans 17 ans confiner na ba voisin surtout sikoyo pouvoir échanger et là on to sala pona tout construit à venir à bateau. C'est ça le problème. Moi, si il y a président, à la ougandaise, à la rwandaise, à une influence mon côté dans le sommet de l'État. Tant que l'institution est bien, quand tout ça marche bien, comment moi, si je ne pense même pas que le Rwanda ça la matin. Ce que ça malheur parce que faiblesse, moi, j'allais quelque part. C'est tout. Ok, donc, chers téléspectateurs, chers internautes, nous allons marquer une courte pause publicitaire. Restez connectés sur RD Congo Info. A tout de suite. Monde entier, Sepela TV Yango. Sepela TV Yango. En tout cas, bande ko monde entier, lulanda Sepela TV. Sepela TV, na banda on ne peut pas Sepela. www.sepelatv.com. Sepela TV et sa télévision et ma congolais. Yango ndé mes affaires. Yango faisait des affaires. www.sepelatv.com. Fin. L'excellence. Sepela TV www.sepelatv. Mbalo tozolinga kofinila muninga kwanga tetika mutu yamwa asomba kwanga na fina na ndenge bili kwa simbi soki ba pu asimbi akatlo kwanga ekulekisali bungu tozolinga cette fois-ci ko ngamu kwa na mifina kwanga na ndenge nanga bande ko tozosenga Sepela TV yango wane ye mutu tu zo abonnement na yo signa abonnement na yo solo na bango On a pas information à Balé RDC équipe nationale. Voilà. Daring Club VA. Billy Mama Zembe Lupopo on a nango wapi. Sepela TV.
Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. De retour sur le plateau de RD Congo Info, émission Vérité Polele Centrica, Joana Boitolanda, partenaire Nabiso, Sepela TV, Nakanisi, Pona Kolanda, télévision Mboka. Donc, toujours na plateau, ndengi na epsaki bino ndengi bolandaki, nazali na plateau na Pierrot Itela, les vaillants combattants. Bomoni a expliqué bino que yé na bateau nyo surtout oyo bazali ko lingaba comme président de la République, pas combattant lelo a commis na position na yé Pierrot Itela atima na monorote alobi ke yé azali moto atima boko pour na ko pousser Moïse Katumbi a expliqué bino ndenge batu baza koloba pona nationalité Moïse Katumbi pona mwasi na ye alobi bino moko pe botala biso na ba combattant belé ba bala basi ya ba étranger ya ba ekolo mususu bongo bana na bango wana lelo ba koki ou bien lobby ba ko défendre Congo té. Donc Pierrot Itela na zongeli lisusu donc parce que batu belé ba lingaka Pierrot Itela kalezaki soki batu ba lobby ba bandoko zela soki Pierrot Itela ye a lobby nde bandimi. Pierrot Itela date oyo batu tout bazali kozela ezali le 19 décembre. Le 19 décembre ezali date oyo expiration ya mandat ya président actuel président Kabila na pouvoir ekosila. Sikoyo nalingi na yeba Pierrot Itela le 19 décembre soki président Mususu aye Kabila atiki pouvoir komba na bino oyo bosalaka awa na poto esili. En tout cas, Nalobaka, dès le début, que nous allons combattre jusqu'à la mort. Nous allons combattre jusqu'à la libération totale du Congo. Donc, le 19 décembre, ceux qui toujours pouvoir, carrément combat dans le Sili, nous sommes obligés, nous sommes obligés aider le nouveau chef d'État pour na vision de la Congo, on a connu pour raisonner. Parce que les alliés combat jusqu'à la libération. Dans le moment où changement salami, libération salami, tout aussi. Mais on va tika la kubunda. Ça dit que alors bango, bazali va combattre jusqu'à la mort. Ou bango bazali va combattre oyo, bazako balingue, tout trouver solution dans mboka te. Parce que au kubunda, ce qu'on n'a pas tout au kubunda là, libération salami, a tiki pouvoir. Mais si quoi yaka toke namboka. Likanisina yo ozana yango tochanga ensemble enfin to travailler na mboka pourquoi to continuer combattre dans sens et comme les sona kende ko travailler na mboka na ngai. Ah donc priorité la boki ndenga lobby donc ceux qui président Kabila a tiki pouvoir le 19 toujours président Mususu to boyi que eloko monsieur bimao Katumbi dégage au Kamere dégage au Fayulu dégage les asuna tinate donc batunyo surtout il faut bazonga na mboka bakende ko sale la mboka ma Pierrot Itela combat za une opposition moko donc si ceux qui neti Katumbi a eu pouvoir donc ba combattant ba ko surveiller les souté. Mais non, mais tant que Katumbi a eu pouvoir Katumbi a eu pouvoir to pesa Katumbi tant obi mboka na biso ezali à refaire dans tous les domaines. Comme une administration, tiko kitanase, les lots oyo monsieur César, sur aucun n'a tenu de la compétence au tanga, comme la trouver comme on a soutenu. Sur aucun hôpital au botama communication, ils n'annulent pas. Il faut le retourner zonga. Tout ça déjà la carte d'identité, Congo la carte d'identité depuis 15 ans. Carte d'identité aux arnamotés. Il y a une carte d'identité, au moment de carte d'identité, carte électeur. Non, il faut toujours se porter en place. Ça dit que le président a remplacé Kabila, a un chantier moko il y a mon nena pour ça là. Ceux qui sont congolais te aider était, ça dit que tu n'es pas bon. Donc il faut que tu aies un chose que avoir un bâton magique te. Tous les alliés qui cassés, il faut qu'on reconstruise en gros. Alors nakanisi, il faut to zonga, mutam na domaine na yo za makasa zonga pour te aider tout reconstruire mboka wana. Je pense que c'est ça wana. Mais si dans tout ça priorité là naza curieux na yeba. Si après les 19 naba 2015
Avenir à combat, c'est quoi? Zanine, avenir à combat. Oh, nakanisi, M. César, un jour, Baminga va combattre, il y a un prophète parmi Bango. Tout ça, M. Belé, il mission, il y a 2 ans, il y a 3 ans passés, tous les deux ça. Mais le bac n'a pas de tout créer force. Auto salaka na Saint-Denis, auto ngome sama ya RCK. Il y a qui force moko, surtout chaka sérieux. Dans les Cambouana. Les loyoko, donc ozala na position moko ke ali balibitre kata mboka. Na moment oyo batumi ba na combat ba ka combat 2 semaines. Combat 3 semaines. Ba te combat zali ya et vous êtes temps ebelé. Ba ki patiente, mingi ba ki patiente. Mosusu ba yakota ki na combat pona loyenge. Ngale na tala kana tunanga. Ba baleki wapi? Bazali wapi? Tolingi nini? Tokende wapi? Pipa ba bayaki na combat, ba yebi lo balingaki te. O ba yebi lo balingaki, ba yebi pas okende. Ba yebi pas okende. Kasi lelo proko sa motuke combat ezasuna na sens mingite. Les seul conscient na kopesa bandeko ba combattant, bandeko na baninga na ngai. Il faut le temps bango bakende kokota ba parti politique. O ba ngasa la politique bakende kokota ba parti politique sikoyo ba mi ba idée na bango pour faire marcher parti wana. Obi M. César toujours chance na biso ba Congolais de bakto ça que tous les Congolais franchement ndenge moko non. Lo motayebi yote o pesa ba te belle chance na RD Congo Info. Aujourd'hui ba déception belle. C'est comme ça la vie. Omani, ngana eu chance. Ya koza na pembeni. Na monsieur Obabeng Adabombole, il m'a appris beaucoup de choses. Vous comprenez? C'est-à-dire que président est parti, ngana za libanda n'importe quoi, ni apport financier, ni le mot qu'on a parti. C'est malin sur quelques idées. Mais quand il va prendre des décisions, alors ben ngai, elle tout n'a point de vue ngai, mais et ça m'a parti belete. Tu vois? Ça a parti belete. Ça veut dire que ensemble, tout construit Congo. C'est-à-dire que vision et politique et Congo le bico changer. Mais c'est ça. Congo to perdre le comme côté. To zana belema na kata Congo. On peut changer Congo lobi. Plus pas battre aux hommes na bango le baza trop agité. Baza na ité me clair pour na Congo te. Pendant que succès sur le Congo. Pourquoi je soutiens Moïse Katumbi? Là sur le Congo vous allez sur ban de kobala na belé. Le Congo ils en a besoin ya ba homme de terrain. Batou ba reçu na privé. Batou ba reçu ba faire na bon na privé. Ngana za ko pesa ngo confiance ba soit charge ya mboka. Il faut le comme ma Congo ko l'entreprise. Omoni. Batou o du lelo. Mais c'est ça ngadi a reçu na aide Congo Info. Aya expérience na yo et servir mboka. C'est très important. On a bandeko. Bandeko, on a que 50%, il est métis, bon. Non. Ba métis, on va congolais. Tout ça, la guerre, il y a porté, il y a tout peut être pour rien. Si vraiment tu as Congo, tu peux sa confiance dans les hommes de terrain. Tu peux réussir dans le privé. Même expérience dans le privé, dans le quartier Yamboka. Au monde, c'est un mixage entre les hommes politiques. Oba yebi ko kende ko saka ko luba maloba ya diplomatie na bato ba yebi ko chiffrer bien ba yebi ko discuter ba cha bien au mona dans 5 ans Congo na biso au RDC et ko joa valeur oyo biso to comprendre ngote so l'autre so ko boya ko pesa chance na bato ba Moïse bato ba Bomboli ba Simba mboka wana parce que bato ba rester na privé voulu ou pas. Mais c'est ces engagés de bâton ba risina privé tout le monde ba résultat mais ça na bango to pesa ngo tête en boka ata 2 ans pamba tout le monde a que Congolais s'est retrouvé expérience na bango ya privé mais on a nino mais oza ya combat lelo na habité atanga na poser la question to ça wapi lelo to omso rona to ke kuna omso baleki kuna pour le moment et là ya société mais tout cas quand le mot te sauver tu peux de le mot côté tout le cas ko sangana ko kutana ko préparer ko soutenir président Rouya
il faut que le président Koya a une mission au début pour reconstruire aux gens déjà cassés. Surtout le système oh concert oh nini lelo et le n'a rien du tout parce que puisque on va na France au bazar ko lia beremi bazar le beremi na bango au bazar le basidi bale basidi na bango mais to kanisa ba to tiki na mboka to za égoïste te to passe ba to tiki na mboka au bazar ko souffrir yo trouve normal que chaque fois de moto ndarsa yako na Kinshasa ya normal te alors le retour wana avec nouveau gouvernement tala ko soit l'insu Moïse a enregistré à l'Angola ba congolais en Égypte na boko pharaon à na Cana to passe temps l'insu mission ça pour libérer biso na Égypte to éviter to passe temps résultat ngana za ko quoi na changement na za ko croire que lobby soki rassemblement où ça maintenant je vais na Bruxelles to ba jouer pouvoir congolais a comment un changement na tamboké c'est l'homme papa qui s'est dit en 10 000 lots a dirigé rassemblement mais c'est pas pour rien à comprendre que à yebike à venir à Panabana. Ok, donc Pierrot était là, merci na analyse au sali to komi na suka émission na biso donc toko tika yo boete 5 et 5 na yo pesa quelques bateaux ba Rolanda yo na oyebi soza na bango pesa bango bambote pour to silisa émission na biso. En tout cas na remercier tout d'abord ba congolais na ba congolaises oyo ba soutenaki président Bombole pendant des preuves difficiles à traverser qui na campagne ba sala qui na gouvernement en place. En tout cas, merci Mingi d'avoir un message de soutien parce que à jour au moins tous les jours au moins 10 000 messages de soutien. En tout cas, merci d'avoir Congolais surtout et l'accès que maturité à peuple congolais collé. Peuple congolais peuple calaté ou au même masola le kuta pas bandi maté. En tout cas, merci d'avoir tout soutenir qui président Bombole pendant campagne ba menaki. Et puis pendant ce que ça remercier ba mignon surtout l'objectif Congo. Vraiment merci Nabino, na soutien Nabino et puis na remercier oyo tout balaza na poko lelo na moya lelo merci ça ko bossa na linda ngoma et puis mes enfants na sino que je t'aime mes enfants parce que n'apprendre pas ya kulut ndaba na bana yanga se bana ngai ya radifio na bana je t'aime en tout cas merci beaucoup je t'aime mes enfants et puis na famille na mobimba na soutien bozanga jour et niveau soutenir merci mingi et puis na ba surtout de loin de près balanda ngai na so merci combat va continuer to perdre espoir 2016 après 19 changements contre la mboka to perdre espoir Moïse rassemblement to y pour rassembler peuple pour libérer peuple en tout cas merci. Ok, donc Bissopé te remercie, Pierrot était là d'ailleurs pour la rentrée na yo politique, d'ailleurs de toute façon yo zalaka na biso et longo donc j'espère que tozala yo durant le 19 décembre tozala yo pour tozwaka makambo oyo olingaka koloba. Merci beaucoup. Donc quant à moi je vous retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro de Vérité Polélé sans tricage. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Derrière la caméra et à la réalisation, c'était Beauté Image, le meilleur des paris. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Bon vivre encore. À très bientôt.